lisusu tata mokonzi ya mboka alobi 3e vague. Ma Marie. Naleli. Nalobi bano bakosuka ndenge nini. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te oyo babengaka nini oh libala libala nzambe oh libala ya boye esengo na likolo mwana ya ki mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui Mama Olivier mama Omeninga Mama Olivier mama Omeninga Mama Olivier mama Omeninga Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a Fali yango. Mbato elaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Jideline Mokonzi. This is London.
This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue bao différence yena. Alolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Chers amis internet, balobi na lisu Nicolas lisu ndeto rotambola avec le pasteur Lité Akanda sur le terrain na kati orphelinat. Babi pasteur Lité Akanda après mariage civil coutumier pasteur Lité Akanda alia ki yemorote le lot préféré alia na orphelin. Déjà sur place na kati orphelinat en tout cas vous sentir déjà sengo ezawa poko le pesa ko selanga photo vous sentir déjà sengo bana ba osepela parce que babi quand on a un pasteur faut lire na batu. Aux alors ensemble na batu. Donc ndeba na basepeli bo en tout cas na sope na lola likolo za c'est voilà le pasteur Lité Akanda koko soko pusana en tout cas. Bonjour pasteur. Je sens la joie hein. Bana bazar osepela. En tout cas. C'est l'ambiance hein, vous comprenez les ambiances. C'est l'ambiance. OK. Les enfants, les enfants. En tout cas, tu es accompagné sur les images. Hein? Pasteur Lité Akanda, ba initiative ba initiative à Rolanda. Un pasteur Alia Kayemoroté après mariage, le la préféré que liana ba orphelin na 4 orphelinat. En tout cas, bino ozomona, pasteur Yemoko vraiment zo kitisa. Voilà. Le autre zolia na ba orphelinat, ba pasteur ba initiative à Rolanda ndé yango. Ezateka munoko ebele na TV, misala tozomona te. Et le roman tozomona. En tout cas, tozo accompagné pasteur Lité Akanda na 4 orphelinat. Yemoko vraiment memi biloko. Vous sentez la joie, en tout cas, le Sengoza vraiment, pasteur. Voilà, Coco. Malabazo, c'est la joie. L'initiative à Rolanda. Tozo accompagné pasteur.
Nzamba pambola yo. Soki eza na ba orpheline eza na mboko yo. Oza numéro 1. Yoka. Totika nanu nyonso na maboko ya Nzambe. Amen. Oyenda kutanisi biso. Amen. Bana. Mama kanga porte. Kanga porte. Kanga porte to sala cérémonie. Bana na Nzambe bele bakoyisama pendant la fête. Amen. Pendant na tangu ya esengo mwana na Nzamba akoyaka te akwei. Siko na lingi ete lokola na tie matambe na nga awa. Tozala concentré. Totike bandeli na suka na maboko ya Nzambe. Boyebe loko etinda kangana ya kotala bino te. Amen. Tobondela nanu Nzambe pona yebisa bino nini etindinga nani atindinga na yeko sala nini. Kana bisu. Sous la concentré. Tata topesi yo merci. Oza Nzambe ya makoki nyonso. Oza maître ya tempe ya circonstance. Na longwe musika tata na ekotala bana na yo. Bana etike. Olobi ete mwana etike aza mwana na yo po aza na papa taza na mama te. Nkolo. Na tiki nyonso tokosolola na bana o na sa loboko na yo. Naza mutu abozwi te. Naza na ya mingi te. Ya muki oyo pesaka ngai. Nde na kabolaka yango na bana oyo. Nzamba lola. Na tiki banu na sa loboko na yo. Na tiki mobokoli oya bokolaka bango na sa loboko na yo. Masolo na biso ebandeli pe kino suka. Makila ma Yesu zinga bano yo. Molimo santu kamba bango. Nyonso eze ya Nzambe te. Nyonso ya distraction. Ezala mosika na biso. Na kombo na Yesu. Maman Marie a clôturé prière. Tala papa na boye ya papa lite ya kanda ya we Nzambe na ngai. Ekati biso esengo ya television. Ekati biso esengo ya film. Ekati biso masolo ya distraction. Ezongisi biso na tolo na yo papa. Wana ye ko zongisa biso na tolo na yo na tango oyo papa tolinga toza na distraction mususu. Tikete nkolo yo oyo yebi ye yo yebi baposa na ye yo yebi tina nini akomeli biso na tango yo salaki ete calendrier ya lelo ya zarawa. Éternel Dieu tukete ozala Nzambe na ye nyonso azana yebo senga papa osala trouver solution. Nyonso tozana ngope bo senga o trouver solution. Tika ete yo oyo lobaki ete esengo ya kopesa eleki ya kozwa opambola oyo aye kopesa biso. Aye kopesa mutu te me aye kopesa yo po lobaki ete qui donne à l'orphelin mais prête. Lo lenge yo lobaki ete aye ko devisa yo. Nkolo yo nde nkolo na ngopo wolo palate ezali ya yo. Tiketo ozongisela ye mokama na mokama pe koleka oyo ya utiliser. Na kombo na Yesu to sugisa mi bongo ete bakorbo na biso nyonso bakozala ya kobulisama. Ata ba mipepe oyo ya mikusa ya coronavirus ya tu ya ndenge nini na poussière ndenge nini epa ya bana na yo lolengo lobaki na kata mukana na Matthieu 24:22 olobaki ete epa ya bana na ngai ekoleka lokola mopepe
ya mbula oyo eyaki ekosimba matanga mbula ebeti meleki ebeti lisusu te po ete bana nanga balemba te tika ete papa mpiaka ezala ya biso te na période oyo ya difficulté ya sécheresse ya crise congolaise pe mondiale tika ete bana na yo ezala bavitamine bato babanga papa lite ya kanda bamona ntango bakoloba ete asimbi kisi nde na kondima lolenge balobaki na papa de la foi ke asimbi kisi mokolo nga nayebisaki ye ezalaki kaka boye tika ete epai ya papa lite ya kanda mpe ezala lolenge bongo babenga ye asali kisi asimbi egwa Amen. gwango ya yo Kristu Yesu na kombo na Yesu. Amen. Nous disons oui le bonheur. Oui le bonheur, la gloire m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Événement, Panapoto, mon peuple Sika est hier. Pour la première fois, en Europe, bon vivre événement Oyo, maison double S, pro, et organiser mon bangé na concert. Samedi le 13 novembre 2021, sous Kana événement, à Ouana salle prestigieuse, double mixte, avec l'artiste Fabrigas, maestro, le maître de tous les maîtres, le métinois de la musique africaine, artiste Oyo, Atika musique na défaut, pour na kopesa elengi. À Ouanaville, il y a Lyon, de l'avenir Ban. Peuple Mokolo ya samedi 23 octobre 2021, avec l'artiste le plus spectaculaire de l'Afrique, Félix Wazekwa, Mukua Bongo, monstre d'amour, S-Grave, Michael Jackson d'Afrique, Monsieur Google. Après 10 ans d'absence, sur scène, à Kosepeli Sabino, Yelongona Orchestre na ye, Cultura Pays, Awana Centre Culturel, Yelodissé, na Lyon, Pissignan, Ekoyina Mabe, Rumba Obokopina, Palado Madame, Palado Messieurs, Boko sentir Betoué Baou différence yena. Kolinga te babetelo li solo, Eyo Kanye, Cœur de Bandina yo. Papa lite ya kanda. Yeyo. Oh, marosho moni yete ha. Papa lite ya kanda. Yeyo. Papa lite ya kanda. Yeyo, boya, boya. boya kofanda. Amen, amen. Amen. Bane. Bana. Mamari. Na ye kotala yo. Naza na esengo makasi. Amen. Na sepeli makasi tango tangi kombo ya papa na ngai de la foi. Tobandi na ye théâtre depuis 2004. Tobanda ko ya kotala yo depuis kala na ba place nyonso banda ko chanter. Tobanda ko ya kotala yo. Amen. Nini etini ngana ya kotala bino lelo na bana? Oyo babenga kamoni. Alliance. Oh libala libala. Oh libala ya boye. Esengo na likolo. Oh libala libala. Emutaki na nzambe. Oh libala ya boye. Esengo na likolo. Yoka. Te, kuna te. Acha ya kuna te. YouTube akokata biso na réclamation. Ah. Sikoyo mamari pasi na motema. Nake kopesa dot na mona kibano te. Amen. Ndenge nini mbongo ebele bezokene na famille ya mwasi bana bitike balie te. Motema pasi mama nazokoka te. Nake na civil batu balie ba meli. Ngalobi bongo banoyo. Nake na religieux bato ndenge na ndenge baye initiative plus OLK baye na fête nga lobité ata tozoliawa nga motema na nga za nesengo te Lucia c'est ça na lobité fête eleki na ya pe ko lia yanga ya muke na ba na bana kasi tangu na yeko yoka lisusu tata mokonzi mboka lobi 3e vague. Ma Marie,
nalobi bano bakosuka ndenge nini bana bitike bakosuka ndenge nini nayokaka pasi makasi soki balanse makambo oyo ya confinement mutu nyonso azolela na porte ya ndako nayesa kokanisa bana oyo nakokanisa bango ndenge nini nalobi te bamarie yango oyo eza chips mamari naza na oyo mingi te nasufraka loso yango oyo bana balia mamari semulu yango oyo mamari bana balia oyo ntango kosalela bango mai ya ti babengaka yango nini babengaka yango nini etiaka ata mwa solo na kati ya ti mamari okolambela bana oyo loso tala wili yango oyo mamari na ngai mamari semulu yango oyo mamari loso yango oyo etikali kado moko etikali kado moko etikali kado moko mutu nyonso na mokili akoma na mama na ye okende na kimbangisi balobi mama na biso mama mwilu okende na katoliki balobi mama na biso mama Maria ebongo biso na Ofelina mama na biso Mami Olivier mama omeminga mama Olivier mama omeminga mama Olivier mama omeminga mama Olivier mama omeminga mama Olivier mama omeminga Olivier kabile nzame omeminga mama Olivier mama omeminga mama Olivier mama omeminga mama bofele Olivier omeminga mama bochaye na ndaku botalaka ye kanga biso foto bochaye na ndaku botalaka ye boloba mama na biso yeyo ndenge baninga batalaka bamama na bango na bandaku Papa le ya kanda. Oui mama. Nalinga na loba ke mama moko ayaki awa po azwa awa lokola po atambolaki esika amonaki ke 62 enfants na kote ya tiango ezalaki kaka awa me bana baboyaki balobi biso tokochange mama te eza boye te mama na biso mama Olive bakenda na pasi na motema. Alors biso mama na biso ezali yeyo. Merci papa nzambe apambola yo. Po okokota nano na kati ya ndako otala ndenge biso pe totia soki mutu aye kokota. Soki ozana motema ya kokabula okaboli biso. Mais soki pe oyaki na intérêt moko boye ozongi na yo. Olive mama mama Olive mama mama Olive nzambe Olive nebe mama Olive na biso mama Olive ngambo Olive nebe mama Olive ngambo mama kabile mama Olive ngambo mama Olivier mama Olive ngambo mama yabane nzambe Olive ngambo mama nibane mama
bondela pona mama Olive. Bondela pona pasteur Lité Akanda. Amen. Tika kozonga na ngana maboko ya Nzambe. Amen. Mama bosa na kabinote. Amen. Tangu nyonso ayebaka bana ne baza awa. Amen. Bondela na komo na Yesu Masiya. Yawe Nzambe na bikamwa topamboli yo tonetoli yo nkolo tika ete yo oyo papa na ngai osalaki mama Olive mpe mokolo moko tutisaki ye motema na kolanda bapapa Lité Akanda lolenge bango baya kotala biso na ndenge ya petit poids na bango papa atiki ete opambola mama Olive aya lisusu ye moko aya komona biso ye moko papa Lité Akanda papa osala yeke atambola pembeni ya mama Olive po ete solo ezala komonana Éternel Dieu trois fois saint sala ya minene papa sala ya minene tombola papa na ngai elenge na yo Lité Akanda papa na ngai atako papa na ngai na kati ya nzela ya komedi na ye tozwaka implice oyo elobaka kombo na yo oza Nzambe okotika bele Nzambe tika ete opesa ye mayele mpe ofongola ye banzela ya mosika mpe ya république na kombo na Yesu tolobi banso oui le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pesa mbote. Ngana komi kokende mbote. Amen. Amari. Papa. Tikala malamu Malamu papa. Yako sombo. Zwambota lipambo lingana ko. Nzambe pesa bano de santé. Bazala na kimia. Mipepa maladi. Corona. Emona bangote. Ba fièvre. Ba typhoïde. Ba malaria 3+4+. Emona bangote. Ba microbe. Ba tanga. Bazala mayele. Bazwa na kelasi. Esengo. Ezonga. Na mboka na yo. Nani asuite. Yako swamba. Yako swa. Babela te. Kokobele eza pasi. Esalaka pasi. Nzamba azala na bino. Abomba bino. Merci beaucoup. Que le bon Dieu te bénisse. Nzamba bomba bino. Abona bino. Nzamba bata. Moi, je n'ai pas encore. Natiki bino. Boko keno matsanga na mutuka. Ya zuite hein. Makale zate hein. Ah, nzamba lola. Makale ko ya mama. Na lekaka pamba te. Ndenge na leki batu bamoni. Koleka na ngai mama Marie ezalaka message mobimba. Ndenge na leki boye. Dimanche toko koma te. Toke na mata na mutuka. Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.